bino nde bato koza kokima wana moni mosusu asoki tatu soki Joël tatu lakisaka na ba photo soki ya mwana mbali wana jo. D'abord yo a une période obane ko bimisa bambongo na M-Pesa. Ovandi bozo bimisa bambongo na M-Pesa na ndako mutavandi bo bimisa le mbongo na M-Pesa. Joël tatu soki Joël tatu. Botiki biloko wana ekokite o divorça pasteur oya divorça mwasi atikala tout ça isa droit na yeso boyokani na mama te mama akoko tikala bokabwana. Waze kwa nda alobaka na pesi waze kwa mbote yenda alobaka azolanda biso na poto. Mobali mususu aboya na mwasi azomona kaka mwasi abetela po bandolobaka ke mwasi wana epala nga zaka bie libanda bemba bokabwana na mwasi matanga ya bandeko bakufeli moto na bango bazolela bakela cimetière bato nyonso bavandi bazolela mwasi no ya kala bo boboyana na ye bokabwana tina miso ya leta aza pe na kati ya matanga yo okomi zuwa okomi kodiabolizaka bato mosala nzambe apesi bino eza komema bato na lola za komema bato na lola komema bato na France na Belgique te eza lola tika distraction église de réveil yango bozoko koloba na makambo te bino nde bozwa offrande bino nde bozwa dim siko na minito mbok ezopela bata besoin ya son de cloche na kendeke pas sonifia ye mwa munene na église na moni quand même église évolue bozoko ka koloba te bovandi kimia siko mutu yango malonda uti na église ngala moni foza la uti na makesa futo tu na nkaka akoza la kesa akoza bundu dia mayala akoza la bundu dia mais na hôpital Ne manda sembi azani na malade butika mane manda. Dabi oya uti azape bundu de malade. Azamutu ya FCC azana église te. Voilà, bon problème ezate. Problème ezate wapi? Bato moko yo bino nde bato koza kokima wana moni mususu asoki tatu soki Joël tatu lakisaka na ba photo soki ya mwana mbali wana jo. D'abord yo a une période faire ce message l'adresser à Israël Mutombo, le journaliste. Tu es un homme que nous aimons, que nous apprécions. Je voudrais faire ce message, l'adresser à Israël Mutombo, le journaliste. Tu es un homme que nous aimons, que nous apprécions, nous suivons. Je crois qu'à cause de toi, nous avons eu le goût de suivre à nouveau des émissions politiques, ainsi de suite. Mais nous avons été choqués, j'ai été choqué particulièrement de suivre ce matin une vidéo où tu parlais de mon père spirituel avec autant de légèreté, presque d'une manière humiliante et insultante. Vous savez, je crois que tu le sais, que le journalisme est un travail noble, un travail qui demande de la hauteur sur certaines choses et sur certains propos que nous devons tenir. Mais te voir parler, c'est comme si tu as été payé pour dire des choses comme ça. C'est comme si on t'a envoyé juste pour balancer des informations non vérifiées, juste comme ça à l'encontre d'une personne qui sert Dieu et qui bénit, qui est un modèle et qui a enfanté des personnes responsables que nous sommes. Monsieur Israël, écoute-moi très bien. Je crois qu'il est temps pour nous et pour tout le peuple congolais d'apprendre le respect des hommes de Dieu, d'apprendre le respect des propos à l'égard des hommes de Dieu. Parce que tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es branhamiste, mais parler comme ça, mais c'est écœurant, c'est aberrant, c'est vraiment, presque ça donne envie de vomir, de t'entendre balancer juste des informations comme cela. Ça ne te ressemble pas. Je ne sais pas qui t'a payé, je ne sais pas qui t'a envoyé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. En tout, laisse Dieu être juge entre toi et l'homme de Dieu. À moins que ces choses que tu as dites soient vraies, mais si ce ne sont pas vraies, sache que tu n'auras pas long feu en allant dans cette direction-là. Tu n'auras pas long feu. Plusieurs ont commencé avant toi, ils se sont engagés sur cette voie, ils se sont arrêtés à chemin. Tu es un branhamiste, Branham respectait tout le monde. Branham respectait les pauvres, les riches, le fort comme le faible. Tu ne peux pas devenir ami des forts pour commencer à mépriser les faibles. Ressaisis-toi vraiment. Nous avons été très choqués. Je tiens à faire cette vidéo, que ce message te parvienne. Dans la côté ma Béoutala. Dans les 4 prophètes au Yebi. Il y a mort à la mission. Oh, bah ça. Oh, Yebi, on sera prophétisé. Ata prophétisé sur Yo. Denis Lessi Ondima. 4 kaka. Charles Lessi. Ok, na boy, longo la famille na yo. Pour wane mara pour la famille na yo. Te longo la e, tika e. 4. Oh, ben a prophétisé. Sur Yopé, nos aboués. Faut pas dire oui, j'ai confiance, je crois. 4 gars. Ah, c'est difficile. Pasteur, l'émission doit être dimanche, mais répète après moi. Nazandoki. Nazandoki. Nazandoki, tempo. Non, le va payer. Non, c'est mon 4. C'est difficile. Non, Luka.
ngana bando pio ba kombo soki te yo pia kombo te ngamoko nazo luka nazo témoigner loko moko te ngai pe na kotika tie na ndima ka boy bande ko to mona matin midi soir ya difficile limsanga c'est méchant quand même. Non, c'est pas méchant. Na bon numéro te oyo ngai na moni ngana tanga ba kombo. So moni wana ba kombo te wana te. Ngai moko nazo zwate siko yo kozelanga nde. Olo ba prophète. C'est méchant. Oui. Olo ba prophète. Oui. Bo siko yo zo luka ba prophète. Soko tanga ya ta moi pasteur oboy pe famille. Po moi moko na ndimaka ngai personnellement ça le yo boye. Siko ngai na potia libanda. Est-ce qu'on ngana ndima na continue. Te ko ndima epete me ngai na ndima epo na to testa yenga na ba roger les to testa tata wana mais à long to longa été mais les restes est difficile limisanga vraiment limisanga parce que pas de problème. Ndangela si 5 bons pasteurs oyo yebi ke tango vandara bozo tala pa. Bon yo zo problème noté. Yo tangela 5 longo la famille. La période. Oui, période 5 pasteur Mugal. C'est la mtia ma bête. Seigneur. Oui, comme tiens ma bête. Oyo zo le. Tokei, oui. Papa, ba mela mutu mbondo te. Na lero oyo, na go mela mutu mbondo te. Basta. Na ibiso mukileza kopeba. Nata na posa ko sekate. Mukileza kopeba. Oso tangi moko. Dans le Congo, nyonso yo zaka na pasteur moko na l'air oyo. Parce que yo boisha lesi na longoli. Longola ye. Donc ceux qui na longoli ba ta famille wana o pena ko témoin. Na suki na. Etikali 4. Non. Ogo suka wana. Fona tanga 4. Papa na ko tanga nzamba betinga film. Na ko ya ko tanga ndimi nzamba beto film ba bala banda ko baloba enfin. Lelo dimanche ba tala ba TV ba pasteur na bango bazoteya. Na lobby te ki baza mabe mais ngai na koki ko témoigner mutu soki na preuve na ete ngana ba totangela ba komona bango soki wi yo cheboy o te yoka yo cha na koloba na ngai loko te tanga na yo po ngamo na zo zwa te siko yo ko expliquer ngani soki na mwa libanda na ondima te kana Kongo elo na ngo difficulté na loba parce que ba passer mususu o to témoigner au coup d'ailleurs Babylone monsieur Eli donc il est difficile parce que basant union so tozali na bango basila siko nakoya kutanga mutu tantôt azana makiona tantôt azana kindoki tantôt azana magie tantôt azana na bakisi azana zela kenon zela mukuse Zana kenon zela mukuse basali bazana bango je répète toujours laisse-moi arriver je l'ai toujours dit. Ça m'arrive, Nabakabo et ça l'a moi plaisir à comprendre que au Vandaboué, chef de l'État, l'andagé missionnaire, 60 ans d'indépendance, Babengi yo Denis Lessi, pas président de la République à lobby, c'est la liste il y a 10 pasteurs au Bogoya Nabango, Awa. Naozo papa Nkilan. Papa boya Kalawa papa Nkilan. Naozo ay. Papa na comme na 90 quelque. Papa na za série. Papa na za série, papa Nkilan. Aza série. Après Nazo Luka. Oh, c'est chef de l'État Nazo Luka non. Parce que Nazo Mona tena c'est difficile papa. Na lero limisanga. C'est difficile. Pourquoi Zaraboye? Nazaraboye neni papa. Makamo oyo ya mulimo ya compliqué. Qu'est-ce que tu reproches au pasteur? Toda sous stabilité. To komi mélange trop. Parole avec trop de mélange, parole moi singana loketo parole alors na muto yo ndi pesa na bateau na lapela bandai mais na yeko mona jour moko na vanda ndako bona mona frère moi yeko komela nga ono passe papa na yeko tubela na yeko tubela pa na ngatenga na perspective no tabité na yeka na lo papo na ko misala mabe nini ono omoni mutu songolo ana ngana eto sala ensemble mais suko ayelinga azulinga mbana mususu manana suko asobeli jeep suko ngai suko na kosala ndeni ni papa na miboma na lobela ye obina sangabi papa ngonane amubai na yo abe mobali nanga ye pe passer mobali suko mutu ana zake pa nanga lokola musantu na comprendre bien homosexualité pasteur oh
sikoyo ye sikoyo aye kosenga nga nabongisela ye libala na ye na pasteur wana oke nayebi namonaka ye mpenza bakanza mpenza kina spirituel na nga namonaka ye mpenza vrai bakanza sadi moto oyo saint bakanza sikoyo natutisami ntango nakei pa moto yango